nzela soki ezali malamu population elelaka te pe ezangaka bilei te. Lolenge toyebi maye etali misala ya nzela babengi chemin de la passion oyo ebandaki na lancement na yango na sanza ya juillet na mboka babengi pete epai ya coordonnateur pe mokonzi ya 3 secteurs Timanti Gombe Matadi Lunzadi na Mokuse Tingolo na kombo ya maître Jean-Paul Vatusi Divanta. Peye na ba collaborateur na ye lolenge pasteur ya division unique Dina mokonzi ya bandibu nyonso pe na ba ingénieur lolenge Diamatondo pe na presse Ratelki ainsi que maison de communicateurs professionnels MC Pro TV na Mokuse. Kasi mercredi le 8 septembre 2020 kunande ezalaki semaine ya suka pona maematali misala ya chemin de la passion. Misala esalamaki kobanda village babengi Kenge kino na mai oyo babengi Ngongo na yango ba volontaire bazalaki wana bazangaki maloba te liboso ya micro ya mbonda ya Congo Central. Honnêtement, dingi toki musala tozola na na radio fiki eza province na biso toye poto sala musala ndenge ba utsu bengisa biso. A eza musala ya mutu moko ti. Ya musala pe talika biso bagimbangi seti. Ya musala moko tali biso po eza honneur ya province ya pays mubimba. Donc eza pe mapamboli, po mapamboli baluka ngona pasi. Do baya tout travailler longo po to komi presque na suka mais musala ezana nu baya to sa musala po to za mapamboli po nzambe so asepeli biso pe to za mapamboli. Saluka kinu kaka. Demo damin timio ba to zengeli tout sa munzila mifika tuka. Parce que tracte que kota mpasi fo difficulté ka ikaduko. Kisaluka kinu ka kinaga manako. Tokoyebe te misala oyo esalemaka chaque mercredi pe baye bazali kosala misala oyo bazali ba volontaire pe na bana ya église kimbangiste. Na yango komona volonté ya motindo oyo pasteur ya division unique mokonzi ya bandibu nyonso na kombo ya Pasteur Dina ye asilaki kolakisa ba satisfaction na ye lolenge komona misala esalami kobanda village pete kino kokoma na mai babengi Ngongo. Misala évolué makasi mais etelemaki mwa moke pona kozela bandeko na ngambo ya Bisingom pote mai o ya Ngongo de mute kabuli biso toza kozela te bandeko kobanda nkamba ti awa na Ngongo bandeko ya Bisingombe basala makasi. Bisingombe kaka te ezali kaka kombo parce que mabele wana eza ya bango mais na bikolo mususu bakotaki pamba te soko kinkamba yelu selemi okomona Bangala Baswahili Baluba Bakongo bazali kuna mais soki bazali kosala bango nyonso basepeli bamibenga Bisingombe sino mapamboli ezali pona Congolais nyonso donc tango bango basali kuna esili et sepelisaki ba oyo tata simoki mokianga na tindi comme ba technicien baya côté ya biso bandibu c'est-à-dire batamba zangu pe bamboka oyo nyonso to nzinga oyo zingi nzela oyo bango nyonso to baya to sala musala ndenge ba ndeko na biso Bisingo basali nzela kokata banzete kokata mamatiti c'est-à-dire koluka vraiment ba tracé salami oyo kozoko pesa je crois 24 mètres pote nzela ngo il faut pesa 4 bandes. Donc deux ya mituka za ko kende deux mituka za ko zonga donc nzela moko ya lokumu na kantina Congo Central ekoko zala nzela ya liboso ya ndenge wana. Toyebete misala oyo ezali kosalema na ndingisa ya leta pona makambo ya nzela etalaka mibeko. Nzela oyo ezali na 54 km de longueur pe 24 mètres de largeur. Kasi lolenge papa Simo Kimbangu apesaki ndingesi ete basite pe basimetière na baravin nyonso ezali ya kodevie.